ojali kofinga ngaizoba kwete batata bamama bandeko balandi mbote bipai biso bosili kozwa malelo tozali bongo mokolo mayenga le 23 mars 2021 wapi epai biso bonso toyebi ete yelusalemi ezali mboka ye ekoyambaka bapaya ya ndenge na ndenge mpona koya kokumisa mpe kosanzola tata nzambe nde na yango mokolo mwa lelo tokoyebisa bino mpenza ete toyambaki mopaya monene oyo ayebani bongo na nkombo ya papa edingwe moto na ngenge oyo yebi amonaki ete 5 ans ya mbotama ya papa Simon Mbanza akoki kolekisa yango boye te esengeli abuta na ngomba esantu mpona koya kopesa oyo aye mpe merci ndenge nzambe abateli ye nde na yango tokolanda na bilili ya papa Edor Sakwameso oyo azwami nsima ya kaka mujina ja mwana de Yesu Kristo ni mujina ja msandi wa jila amen. Awa tozali na ndeko na biso tata na biso mbuta Edingwe nde tosengi na ye aleka liboso pona mwa liloba oyo ye azali na yango yambo tosilisa bambote nyonso. Soki asali mabe asenga bandeko na ye pardon ngai pe nasengi bino pardon bolimbisa ngai na nzela na ngai kolanda eske bolimbisi nga nayoki te natuni bolimbisi nga nde nazongi na ndaka papa merci. Soki bomoni na ba Facebook na ba television na bino baza kofinga Edingwe Yesu bafingaki ye papa Simon Kimbangu na Kinshasa babombaki ye mabanga me asalaki eloko moko te Yesu asalaki eloko moko te bafingi nga ndenge nyonso bapesi ngai jour nini bakoboma ngai dans 2 mois nazotika mokili nayali na esengo mingi nakufi liwa ya assassin te nakufi mpona nzambe na ngai bango basepeli na yango te balingaka nalanda nzela nalaki kolanda naboyi pamba te nayebi ke naza na papa na ngai aza pembeni naye na bapaya bayali wana moko na bango balobi bajournaliste na Kisasa balobi nini
edingwe abongoli motema te akende koluka mbongo. Merci. Bolanda yango te botala ngai mpe nazali koloba sikasikoyo ngonga na ngai ekoki. Papa apekisi nga bitumba te abi mwana bunda na mwasi na ngai tosololi. À partir d'aujourd'hui naza koloba na tiki kachi. Soki na vandi na komi kaka dirigeant ya ko diriger ba catcher ba sportif, mais pona banda likolo ya ring na komata lisusu te ke edingwa ke kobunda te na boyi. Soki mwaye ali journaliste o asala na lingala facile yeba finga ngai balinga balobi nini kende otala soki ya solo edingwe abongoli. Nga nakosa papa na ngai nakozwa lisusu nini naza na punition makasi oyo nakozwa. Nzela oyo nalobaki nakoya na bapaya na ye na bango soki mwaye ali bakopesa ngai moko na bango aya koloba ali journaliste na lingala facile mpo na ngai nasokoli motema na ngai nalingi su buzoba lisusu te. Bato baza kofinga nga bato bazali kofinga ngai bayebi ntina nini edingwa yawa te. Nabotami na année 51 naza na 70 ans. Tala 70 ans nasaleli satana, mais kaka 2 jours nabitika nasalela nzambe apesinga souffle ya ofele. Naza koliala malamu, naza kosakana malamu. Merci mingi na nzambe na ngai Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bango bayebi soki elaki mondele mutabengaki ngai balingolo ba edingwe alandi nzela malamu. Nakosenga na papa mukolo ye akolinga asalisa messe moko na stade du martyr. Région nyonso bakoya wana tosangana tosenga po abimioso na bomoto. Bokoko na biso toyebi yango te, toza na erreur mwaye mboka na biso ebonga ezali te, me tosenga ebolimbisi. Soki balobi kekende na Rome epai ya pape kongola kobongisa nyonso akei. Jamais na mwana na moto abiki nazobongisa nzela ya lola azali te. Kasi wana biso tokende poto abandi kobongisa bilamba bavalise mpo nini azokende lola. Nga naboyi nzela ya lola, naboyi nzela ya kokende poto, nandimi nanga nzela ya lola nabongisa nzela na ngai. Soki ofinga te etali yo. Merci. Papa pesi ngai kombo Saint Paul, nandimi yango na motema moko. Nandimi kombo journaliste soki azali aloba mwa moke ndenge nini ya ye awo ayoko nitindi ya ye awo. Na kombo ya tata Peli Mosanto na pesi bino merci mingi. Ngai naza Zakari Mwamba, journaliste na journal télévisé en lingala facile ya honorable Zakari Baba Baswe pe présentateur ya ba émission ebele na Africa Info. Et totiaki yango tembe bandeko ebele bandimaki te ke edingwe moto na ngenge abongwani. Nde ayebisi ngai lokola bato baza kondima te accompagner nga na kamba yo moko omona deva papa pe deva lingomba mobimba ya kimbangiste. Na sepeli komona papa
esali ngai bien mbala ya liboso na vie ya koniata Terre Sainte, Nouvelle Jérusalem, pe komona papa a live, pe papa a moninga, asimbinga na loboko apesi nga mbote, eza esengo mingi pona nga, nazwi ba appel ebele ya libanda, bandeko mosusu basengi, na mema bango pe awa, ebi ke na nzela ya papa Justin, tokoya na batu ebele awa oyo bayebani mokili mobimba, pe tokomema ba artiste musicien, tokomema ba politicien minene, pe batu misusu ya minene. Na nzela ya edingwe ekofer sosolisa batu ebele pe babongwana. Tala kaka edingwe 70 mobimba oyo ya servi satana e lelo andimi kotika nyonso pourquoi na bandeko bazala ba biloko na bango ya mikie po baya nango epai ya papa. Balobi mikumba nyonso ya biso to mema epai ya papa yende mutu akozwa yango pe tokotikala pepele. Vraiment na sengi bino merci mingi. Tozali awa pe toza ko continuer oyo ekomi ndako na biso pe ekotikala ndako na biso ya libela. Merci beaucoup. Nakoloba yango pe ezoleka na direct na télévision. O asali erreur amoni erreur na ye. Totamana papa Justin na ba journaliste Tumbangiste tosali mission mais baza kondima ngai te, mais simalobi bakondima ngai kene yaleki mwana oyo Nzambe atindaki alobi edingwe meka bato nga mpe nakena meki bato ntango na ngai ekoki Nzambe ye moko alobi na ngai ke edingwe ezonga na ndako, nazonga na ndako papa na ngai na esengo nyonso bokima ngai te. Soki na ye awa namonaki mama général alaninga tina Kinshasa azoya na ndako na ngai kolendisa ngai nayebi na badoctrine na bino nyamu te, bokimaka ngai te, nasengi pardon boyaka epai na ngai bolendisa ngai po ngai mpe nazala moto nasala mariage tala loboko na ngai. Est-ce que kuna basalaki ngai bien? Nakosenga na papa abenir libala na ngai. Pona komi na doute esika nakendeki ta mosusu babeniriki libala na ngai mpo nafanda kaka mwana Satan. Papa lokola alongoli ngai na nzela wana nakende mpe na nzela oyo. Mingi balobi edingwe alongola suki na ye eyali bote na ngai kiselaka na kati ya nzoto te. Papa aza na droit ya koelimine biloko nyonso ya nzoto na ngai, aza mpe na droit ya kobotola pemba na ngai. Soki atiki yango azozela ngonga na ngonga ebeta. Papa otala baki na ngai oyo nazataki na loboko ya mariage yango oyo soki ali juste otiki, soki ali juste te papa bandilanga na bana mbala mibale. Naza na mission munene oyo papa apesinga. Oke kozonga na poto, okende Angola, okende Brazzaville, okende Afrique du Sud, nakende kolendisa baninga na ngai oyo bayebi nzela ya papa te. Soki bakoboma nga nzela wana tika nakende kokufa. Mais lokola naza na papa na nga azali ye moto asali mokili nakokufa te, nakoremplir mission na ngai ekosili. Bandeko na ngai pardon nasukisi boya kolendisaka ngai oyo baza na Kinshasa oye na Kinshasa luka esika edingwe ata na nsima na ndako na ngai okolala likambo te, ata na kiti okolala ndako eboyaka moto te, oyema moto nyonso. Merci
na pesi papa sala ngana mokili achenga ubunta na ko bunda na ko tana likolo mutata likolo tana se na ko ba nzambe aza ko diriger na likolo na se edingwe aza ko diriger siko na boyi na ngai nzambe aza ko diriger na likolo na se papa Simon Kimbamba aza ko diriger. Merci na sukiwa. Tata ya mwana pe tata Molimo Santo biso banso tolandi kimbangiste zala mayele pamba te biso mingi toyoki me ngai eloko wana na kangami kaka na yango me toyoki awa tolandaki Zambe ayebisaki biso enganga dibakendia nganga dibakendia tolandi message kitoko oyo ndeko na biso apesi na biso na bolimbisi oyo asengi biso bandeko na ye toyamba na bolimbisi na message oyo apesi biso okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci batata ba mama bandiko balandi tolandi utatiki matoi nena pembeni na yebite papa etima tolandi pe mongo na mopanzi sango oyo yepe a témoigner kona koloba ete yo motu soko ebiete ozali na ngambo otiola te pamba te maloba mpe tata Molimo Santo eza koloba polele soko osali no makambo mosusu likambo ezali te soko benga kibangise babengi ozoba kasi misosola oyo ozali kofinga zoba nini ya loba eyekokisama te na se ya ntango maemaso baloba ezali komonana okokontinue kaka na kofinga kasi ngonga ekoki eyengai no tosengeli tosolola nini tozali kosala moninga soki asali efort abongwana kotuka ye te kasi mama na likambo ekozandi yo mpe misala examen de conscience osalelaka nini esengeli otika po ete opusana pene ya tata Nzambe na loyembo kitoko oyo la grande chorale des dirigeants basengi mpona kolakisa ete Yesu amemelaki biso mwinda nkolo Yesu ayaki mpona bato mabe kasi mpona babebi te mpona koloba ete ngai na yo tosala examen de conscience eyesengeli totala ntango nyonso etamboli na biso po ete toka bongo kozwa lobiko oyo ezali na yango mpenza ya ofela